Yoko misinga mokristo ire pe banzela nyonso natiki mpo na yo. Yotongi anexe na motema natondi nelika tokoki koumela. Azana nzembo akoma te mwana na fiti nzembo ni akoma na tonya tonya. Esinga na zoto yom toleka tona tona. Azana nzembo akoma te. Na bien. Yon poto za bien. Pour ba non na tonya tonya pour ba ki akoma nzembo est-ce que via Adolphe ma musicien awa. Ba ka poto ba betia yo mona finite. Ndenge bovandaka wana sikuna ndenge ya wenge pusana tovanda. Wana question ya uche pa Arnold Vuma alinga yeba ezalaka orchestre to ezalaka groupe d'accompagnement petit na ngayaka mama tete masina bandal ndebo sangana sangana ezalaka orchestre to ezalaka ndinga viena petit na ba petit na ye to longola ngo ba karaoke to pour ça to vanda ya karaoke eza mouvement. OK. Moni otala ba mise be na Congo bazo répéter nde biso otalaka sko biso sko totala sko Emile Alias. Ouais. Légende. Mtabeta 3 wenge. Mtabeta 3 wenge 4x4 BCBG Maison Mère. Ayesu na 4e wenge ya yemo. Ayesu na 4. En tout cas merci Dembo. Piambote ebimi. 4e wenge ya yemo. À l'époque, au monagaye. Kende za msu visa zo kite msu ndezara. Visa ko zo ndenge nini? Ye ne tu va voir au la coste ba sala wana. Po te biga ndeto ba mukolo voine za la coste. Deuxième voix chez l'amputu. Ye soit les chèques va voir et ma besi koyo. Donc nzembo sili après incompréhension ko zo entre ngana. Est-ce que no bengeka no tiena clip na vraiment? Ngana to yo kanate. Ah OK ouais. Yo mona tsaki muto asuke bele muto ba lor se be po mona ga awuti wapi azabe misente eza diamante. Ezaki Merlin Lutumba Lumière Angile. Oh voilà. Ah OK. Tu es mis nzembo bien après incompréhension ngana to yo kanate. Mais no bengo te ya. O doke. Mais ayemba la dynastie. Na bien. Na dynastie ayemba ki wana debute soke loni salama ki wana po ezali na ka souci à la coste. Ah OK. Donc souci à la coste yango donc faire avec na besoin yemba na la coste. Na la coste. Tellement rankine kendaki mababa. Ya premier fils. Yango soit que na ozwa mwana na finite mais tala nzembo ayembi. Mais quand on s'en vocal nena. Te na viva vocal neni eloni asala. Na maison mère eloni eleka wana. Onde mutu mwa bombaka parce que okomaki tiko tambonda we ransona vient sona baluki atali on dirait wanda luka yo. Tu comprends te tina de rap katana. Oh. Te en plus ngano moninga boy ngai depuis to remarque batu nsuba uta ba Congo abenda bangenga batu ngagenda biyemba embate. OK. To batela ora wana. Fana lokimi question. Ngani chéri fini chalobi ke Nogolias a imba na dynastie poisila doit faire ndem talamusi alamusi Nogolias. Yoko misinga ekuke nyango. Ya tata. Irene kitoko petai. Lokolo milangwa mbisa bakonzi. Nakopesa yo passeport. Ya kwa rouge po yo tambola kamokili mobimba. Sa visa. Sa billet. Tango Cambodge akendaki na orchestre Fali. Akome misa Fali. OK. Eza normal neti ngai na beta pe na orchestre Nogolias. O ka ba vainqueur. Parmi ba vainqueurs tozaka mo belé ba Bercy mwana tozalaka à l'époque. Bon pourquoi pas en nord baba ka Fanel Mise et Emile Alias. Non bo yon poani pour Emile Alias so do big lelo na parmi ba chanteur ba beti na wenge. N'était ce do benga légende do beni dembo parce que on parle de wenge. Oui, Toboite, on a grand tata oui. Na pesa mbote sika zali mais to lobela ero yaki wenge tona kuta ba nzembo nini o ba mission wana ba ezabo dans ça de succès. Bon la kuta na l'hôtel. Na bien, biso to ka maître Gims. OK. Maître Gims na bien, soit ki na Congo ma mopaya. Mais ana poto a soit bana to poto ba ki ba so mba billet. OK. Parce que biso to yelo ko ba maître Gims l'autre o ko la poto. Bo soutenir biso wenge pusanto vanda eza orchestre na bino ya diaspora. Donc billetterie déjà fongami
boke sombo babie bande konanga po jiane za yinda mabe onde biso sikoyo. Est-ce que vous avez plaque? Vous avez naturellement est-ce que vous avez plaque? Eko yako? Ya sold out. Eko ya zelo monate. Po na bien et biso avantage ezani biso za na poto awa. Tozana banankazi. Tozana bana. Bon ngamo so mimi 5 bana na nino. Yeda ndako mobimba. François Louvoilou na Paris. Anniversaire na yo mama. Okoma ko célébrer yang. Ezaka anniversaire no dembo. Et aujourd'hui les 30 ngalo to boto na janvier. Loko la 4 fête mondiale. Oyo batonyo so bazelaka mama. Dembo we moyeye. Anniversaire na yo mama. Tokoma ko célébrer yango. Loko la 4 fête mondiale. Oyo batonyo so bazelaka mama. Dembo we moyeye. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir na babone na biso ya sika, bonsoir na ba fidèle na biso, bonsoir na mutuno surtout aux attend. Ya la vidéo na biso vraiment, ya la émission na biso na plateau na zanga morote na zana Fanel Badjo. Babi wenge pusana tovanda, babi le 12 juillet, bazana mobange na concert. Le 11. Et le 11 juillet, bazana mobange na concert. Et si comme solo ya wenge, et si comme solo ya Emelia et banda na ndenga Paris. Donc na Bataclan tozala wana vraiment le 11 juillet, ba maman ya Château Rouge c'est ba valida qui en déjà. Donc voilà, tout le monde sur les bélés au solana Fanel Badjo. Na régie toza bongo na Arnold Vouma, yenda semi réalisation au de la République, Tobo Sanité, Garçon Play et Play Garçon Paris. Donc voilà, on a écouté une émission pour la première fois. Ko hésiter à s'abonner, ko partager, il y a un des salariés to il a venu sur ba matière ya sika. Donc voilà, non monopolisé parole te Fanel Badjo pour tous les bélés au solo là. Fanel Badjo. Wa dembo wemo. Bonsoir, bonne année. Merci pareillement. Merci beaucoup, bonne santé. Ouais, santé, ma ça va par la grâce de Dieu. Fanel Bayo Gaya Yoka la musique. So na yo pembeni bo 0 mètre sala nga be mo loro mo boye pour no lamsana no public, pour no lamsana no batuke eza Fanel Badjo mutavandia. Ba memelingai malheur déception. Ba pikolili susu. Bolingo yo tolonaki. Elike ezalaki un jour ekobota mbuma. Lelo ekolite. Nani abuki mbuma na ebite. Merci beaucoup. On dit Molène. On est à improvisation quoi. Improvisation. Ok, merci beaucoup. Merci na Dédé Sambi, Chapal Delix, Tobo Sanité, Lorette Manima, Motema ya Vasti Sumbo. Dona Yoyo, l'international, Bambote Sirozali, pourquoi pas à Kayunza Lambila, Belina Mwambouina Londres, sénateur Beki Bolamou et Leke Beli. Alors Fanel Badjo, boni wenge pour ça Tovanda. Ouais, wenge pour ça Tovanda, donc ils sont tous bien, donc tout ça va travailler des ala, tout bien Bataclan. Bataclan siko onde sko biso. Ya teke o ba benga kyo quelque part ko yembela mutu onde biso. So do biso ezani po na poto toloba donc toloba trop ke o poto ya cimetière wa musicien. Sko to longola ngo sikoyo. Donc to longola dande to beta mais pour mon asko zo longwa bien donc faut bon mon ma concert ya Bataclan bisonde. Sikonde biso bana poussant to vanda. Après ba cabaret, après ba tournée Europe. Donc, boye lisko na Bataclan. Ba cabaret les cas quand mais tout en confinement. Okay. Les cas vous me dites que tu vas trop stressé donc belé ba confinement donc tout qui mais on début en plus mois de juillet. OK. Wana moy bilambe bimi. Nalula yo. Ya. Ok, merci beaucoup. Bambote na Norolias, na mona déjà équipe mobimba ya wenge pusana tovanda, yemoke Emile alias Bambote sur Rosali vraiment boss Jonga Okula, balobi Bob Jonga assistant social, boza tellement ebelé, Ariol Mata Manzikuna Mbonda, boza tellement ebelé. Alors, ndenge bovanda wana sikuna ndenge ya wenge pusana tovanda. Wana question euche pa Arnold Vouma, alinga yeba ezalara orchestre to ezalara groupe d'accompagnement petit nangayaka. Moi tete masina bandal ndebo sangana eza orchestre to ezara ndinga viena petit na ba petit na. Bon, pour na woloba ana poto
bato be babeta ba karaoke nde basangana na bango kaka po ba répéter te. Mais biso ça fait déjà 11 ans tous ensemble na poussant to vanda. OK. Tous déjà ensemble donc nde zaka to mona ka ba orchestre belé na Congo nde ba po cop eza na Goliath. OK. Tanga zo cop na ye yo yaka bo kablo mo lipat. Est-ce que ça l'est mabé? Non. Eza coopération. Mais ce qu'on vend dans les ezalata ke mo bovandi mutakei na ye mutavandi akei na be 11 ans. Bobanga koloba pourquoi bolobaka te eza orchestre? Mais eza orchestre le comment orchestre? Donc bino oza musicien wenge ya Emile Elias ya Poussant to. Mais eza grave te Emile Elias a ali kambote ke eza grave ngana o ignorer tinga na lingande ko soit confirmation que non de mbonde toza boye toza ba musicien ya Emile Elias wenge Poussant to vanda. On a ozelandi yango wana. Mais l'autre monde a peu ils arrivent dans la mission, ils sont à Betty, ils sont dans le quartier latin, ba Wenge, ils sont à se retrouver pour pas faire. Ils sont à Cambodge, ba Betty pour ba Betty dans le quartier latin. Mais tant qu'il fallait aller à Cambo, tant au Cambodge à Kenda une orchestre fallait. A quand même ça fallait. OK. Ils sont normalement ti ngai na Betty pe na orchestre na Goliath. O ka ba vainqueur. Les vainqueurs. Parmi ba vainqueurs tozaka moi belé ba Bercy moi na tozala à l'époque. Bon, pourquoi pas en nord, baba qui est fanel mise Emile Elias. Non, bon, pour Emile Elias, ce sont des big lelo na parmi ba chanteur ba Betty na Wenge. N'avez ce to benga légende, ni pas Betty Wenge 4x4, à Betty Wenge BCBG, à Betty Wenge Maison Mère. Ni seni asala makambo. Ah pardon, Elias obi ko kunde lo mo bien. Ya solo? Donc il y a plus que légende quoi? Oh. Si qui si définition légende, Emile là ça a plus que légende. Pour Betty na 3 caractères Wenge. Oui, 3 Wenge, à Betty 3 Wenge. Atali pe qui était. Les amis c'est mota salangwa. Ya mi c'est mota salango. Mais yango mo lelo tant to vanda wa to baka avie na biso. OK. Avie na biso tanga cop ezali to zawana ya zolia biso to olia. OK. Mais ce que ngelo na comprendre pourquoi azora kombo les vainqueurs te na ndenga Elkin aina ora na poto wa maman a changer o Wenge Poussant na tovanda. Les vainqueurs bando pesa makambuté par rapport ya Wenge Poussant na tovanda. Non, c'est pas ça. Bozani. Parce que soit bi Poussant tovanda donc batikele pe place. Batikele pe place. Donc babi au moni côté mutabonga ke zaka Afrique te. OK. Bien. Mutabonga en Afrique te donc côté msu na Congo pe ko simba na te na poto e simba. Neti biso a Poussant tovanda. Orchestre ni l'équipe Poussant tovanda na poto. Tout ces poto vanda awa to ana foyer na biso to ana bana awa donc il vit na sur les cas. So na ke Congo no saka moi un mois, laisse-moi 2 semaines mais biso vie za la kao. Futa kempo awa. Oh, mais to futa ngo, oui. To futa donc nyon sto leka awa. So pe na kufi pe na okena pe Congo te. Ba kuna po na za bana na nga awa. Eza ndengwa te madame. Eh bongo. Ouais. Fanel Bacho alors tokota ki bonne année o eza première émission na yo il y a 2026. Alors on a anti le temps o pesa ba fan na yo, public na yo, o ba mesana Hollande, o ba yo kara yo partout, o pesa wana ba mbote, po ça la ba on peut bien. Ouais, bah lobby ming yoloba te donc yoloba ezate. Nous souhaitons kaka ba bonne année 2026. En tout cas écoutez bien vraiment donc tout le monde a ata ya grave ezate meto tant tozo mona le ngano to mona ni bo. To remercier kan Nzambe. Donc ba mbote na nga na PC pa Jomata Masiki. Na PC ba mbote na nga pa Geni wa Masamba. Françoise Louvoilou mama mama Cécile Sophie ya ndenge za grand frère na nga Choupi Dingane donc na mito na pesi no bambote po bato na po bangonde basala Fanel Bacho donc lelo basala déjà nzela po biso to leka OK ba Diego Kao na ebisio ouais alors Fanel Bacho bete son passage na Wenge Tonia ezaki ndenge ni bozaki na banani oyo kutaka wana banda ko banga PM sous na champ moi complexe mo bango bi yo yemba bien yo yemba oleganga est-ce que biloko na kokoka ba couleur na obetango beta sona lisona ya yo parcours na kacha Wenge Tonia bon tant que ndaba ba Wenge wana ezate ke OK lemso mo chanter mo ba kena obanga nani ba orchestre nyonso na Congo soki OK oza nouveau yeba ke ba ancien baza ato yemba koleka kwa ba ancien au vent on a ban au vent na ban eliko lo bateke lem susu oza footer même na ba foot to mona ngo ouais
pour ça ovanda pour comprendre jenini ezoleka na orchestre ngana akendaka tonia ngenda kuta ba lava nake kuta ba mwana nani Cherry Finite. OK. Mwana na kuta gena tonia na kuta mo ke ba Jerry Pentagol ba soso donc na kuta mo te bela kuta wana banzembo esa succès bana ba vocal esa succès okuta bango na nini il faut expliquer biso dembo tikonia tonia ezo kesa muneni comprendre on parle de wenge oui to boite wana ya grand déjà tata oui na pesa mbote sika zali mais to lobela ekota yaki wenge tonia okuta banzembo nini o ba mission wana ba eza bonda sa dia succès bon nakuta na l'hôtel nakuta nde ba mission nde ba répétaka pour ba kesa msoza en Congo ba sala 100,000 répétitions mais l'aime sous bandou les athées. Donc tu as dit tata ouais ça là succès quand wana le ba voyage. Yemoko ya tata azada na banzembo ne oza ba nostalgie. Mais ya ba musicien rien. Te ba musicien ti na bien net ba musicien banzembo ni boka. Bino mona yo moninga ya chaque façon na vana ba ata ba ya tata baza ba vie oyo ba contribuer trop na musique na biso. Pour abeti voyage 3 fois yo kana voyage. Abani voyage mboso abeti remix abeta na Kati Kaen quand même faut féliciter il y a pas les gens les seuls musiciens abeta voyage na ba format nyoso faut féliciter pas les gens venanga Adolphe Dominguez kotoza donc ba flair ba bonne année na epi ba bonne année pour banzembo no simba et yokana quoi OK siko wenge pusana to vanda évolution na ngonde nini bino tuna katsa wenge pusana to vanda na ebité à part batasima na rolongola par exemple Jambaya Esika bato Esika ba Belibas tozu yo Cambodge Ariel Mata plutôt tozu Chirimo Gratana bino tout bwana ba chant que Chira za na bisote OK bon tozu na nyo bito to na risté 12 Aza triple nationalité, aza congolais, aza canadien, aza français. Abotama amele onengo beta guitare solo. No longoli chiri mo gatana rabo. Te mo gata beta na bisote. Abana obeta na bino. Abanda ko yande banzonzing. OK. Ande ko banzonzing na nzonzing. Bon content to sauter. Toi na risté 12 soliste na biso donc au mato zani ya pusanto vanda. Pour yotangi bachiri pourquoi pas bakimbang pour les gars na pusanto vanda pourquoi pas singa question te aussi singa na sisa question na ngati loba kasi mama no yo kasi question na ngeza boye oui bino tune bozana banzembo hein oui bwana banjembo bwana ba maxi single ba 3 chants ba générique yo banjembo na studio monsieur ezo pour la ba studio surtout à Paris bwana banjembo kuna alors banjembo o ebima elonga na comprendre raté bo préférer bo ben ça ba to libanda ba ya obetela bino tandis que bozana Emile alias banjembe na bino tout no alias atikali ko cha vocal ata morote siko pourquoi bo invitera été bo ben ça été que noko yo tila biso eloko ya ko cha mo voix na ona nini pona etila bino comme souvenir dembo omoni en Europe ibalobaka mutu nyonso aza makambo na salaka ko kanta teke lekwa to na studio mo to beta banzembo to benga pe noko alias bon so kazana na tante to vanda à télé to vanda les choses à no tim ko les choses makamne ici la porte ça mais to propose à ça vient na biso to zaka na e banzembo no so to embango ouais mais so to bengi vie les to bengi vie mais et banzembo silité à ça vient to préparer disque mobo à calamité na biso a mis cette autre chanson quoi. Alors, au talaki sortie médiatique, il y a Cherry Finite, ancien collègue, non, il y a Wenge Tonia. Il a comprendre que Azamon a yolo te ya masina. Pour continuer la question nangana. Cherry Finite c'est à moi na masina petro Congo kuna côté quand on aéroport. Bon ngane ba Cherry Finite ton aleka na Tonia. OK. Moi na Cherry Finite ne ba ton aleka na Tonia. Ah donc na ebité lemsu akendaka parcours na yolo bon ba mise batambola na ba quoi neti ngane na zasko nga fane ba tcho mwana njil na botama wana na koleli wana
ils avaient tokende pe ba commune msou mais oyebi que identité no aux amanjilois. OK, tout le monde ba yebi. Tout le monde ba yebi ma que Fanel Batio Njilois. Mais bango mon évite ba comment changer ba donc ba comment changer donc on a abotama na commune a qui a changé c'est pas faut beau ça là ka fier il ba commune na obotami. C'est très important. On a mona vous ser mo ba na maluku abi soirée ba na maluku en trois ser na bravo. Na vient so ça père comment ils arana o Selembao. Jean-Marie Malomba. Ah, t'as ravi. Ouais, très. Il m'a dit Selembao kara. Juste que linga batande ngwana. Poko côté obotami, côté koleli ko wanga na ngota. Oyo ke la sonité. Oh. OK. Merci Fanel Batio. Est-ce que besoin de temps au sala moi duo, hein, duo na ndenge wenge tonia. Tondenge okota oyara okenda okota wenge bongo bwande o répéter ndi moment bo fini timuta akoma yango soit yende azaki azana nzembo akoma te mwana fini nzembo ni akoma na tonia. Est-ce que nazo toyo mtoleka tona. Azana nzembo akoma te. Na bien. Yon poto za bien. Po ba non na tonia po ba ki akoma nzembo est-ce que via d'autres familles musiciens awa ba ka poto ba betiao yo mona finit. À l'époque au mona kae kende za msu visa zo kite msu ndezara visa ko zo ndenge nini ye neti ba voix au ba la coste ba sala wana poto biga ndeto ba mukolo voix za la coste deuxième voix za chez lamputu ye soit les chèques ba voix e ma besi koyo donc ndeto ka ba irene nde ba tika asa voix cassé moko yo sakana te ngabe ta so concert témoin na musika sika to kenda reine po ya fana suna reine te akima pona rankine donc ndezaka ayane poto na musique te ayepe poto ki mukolo en plus. OK. Ayepe poto ki mukolo akoli lelo kaka temps oyo na bangonga oyo ozoluka koma porte parole ya jet set okoloka te o donc atiki musique atika musique akoma porte parole donc comme aza donc yelo certifié donc ndebalité akanda ba sala banini donc azawana parmi balité akanda ya zawana. OK. Pour makambu ya les padres. OK. Na ba nolia c'est italien na nini. Ba les padres na ba nolia so bakena ba lala hotel moko. Ya zwa ta tamo boue ya tsalo ko atali boso ya porte ya lopango affaire. Mais ayemba na dynastie. Na bien. Na dynastie ayemba ki wana debite soke loni salama ki wana po ezali na ka souci la coste. Ah OK. Donc souci la coste yango donc faire avec na besoin yemba na la coste. Na la coste. Tellement rankine kendaki mamba. Ya premier fils. Yango soit que na ozwa mwana na finit mais tala nzembo ayembi. Mais quand on ça no vocal nena. Te na viva vocal neni eloni asala. Kasi amisi po amisi te fa. Mais ngana vocal nete. Kasi lo biga na social la coste. Po atana ba nini atana ba voyage kati ba nani ko ba yemba ba Zulu. Yo décidé au voyager otikanga na pasi. Bozobe komo salanga banga moyo. Na beleli moto te wo. Na bombayo na katsa palais royal po yozali talo kati ya kamwana mama ya ba Zulu bakenda wa bato bakoloba na tonia eza ba Zulu ba fiti wa yembate. OK. Ayembate loko te talelo pour moi que azene misente lelo se trouver na porte-parole à jet set. OK. Mais il y a le dynastie déjà, dynastie de projet faire à Salaki pour recruter tous les musiciens oyo, ba yo kana raté basila le roi ba Nogolias, le roi ba Mabiala. Na bien. Na ba musicien msou na so na metanga ba liste wana, donc ya ba déplique ba na kati, ba soleil wanga ba na kati, donc ba to ba yemba na dynastie wana a confirmer yango ke ba ta ba musicien oyo basila. Ba depuis qui pomba le faut bête la ma boko. OK. Ba si la terre depuis il y a même orchestre na poto. Depuis qui pomba même orchestre na poto. Le lo mona ke aza fier lelo, aza na misene na poto, nyonso sala awa, o lukata luka ndenge poussant au vent des alliés. Et te ka bek sa fanel o 500. Te en plus ngano moninga boy ebi ngai depuis to remara ke ba tunsu ba uta ba Kongo abenda bangenga ba tunga genda biyemba embate. OK. To batela ora wana. Fanel kimi question. Ngani chéri fini chalobi ke Nogolias ayemba na dynastie po asila. Donc faire ndem tala musi ala musi Nogolias. Ma propos bon vraiment. Bon ngai na ba débat na ko tango troté.
makambo ya fere na Nogoliasi wana ya kwa bitumba banzoko tenga la bika pona ndenge fini cha lobi o répondre mamba fere gola na papa na Nogoliasi ya mambu chéri fini cha lobi ba propos na ye wana lobi pona ado ya lokola lobi na Nogoliasi ke Nogoliasi asila muta sila muta beta lona mikil yo quand faut beta kana yo quand faut beta kana o beta kana lemso wana Congo zo beta yo quand sona ni nabia muta sila te muta sila ka soka kufi okay papa wendo kutu ye wana akenda tondo ke sute ozaki toyoki tsango na kata kitsaso abimi mamo azui pe jeep vip wa kundie pe bien mutasila te mutasila so akufi ate zolo likolo mutasili non les saza na poto abetaka chez jonga place to betana et to mona ba chetemba na ba Congo ba place belé ba betaka okay ba finga chez jonga ngana ntabati lelo bango ba koma ko beto andule wana ba veridi ba beta ba concert wa et pas jonga ba wata ba répéta wa pas jonga siko chez jonga lelo en tout cas côté na ba Nogolias félicitations longwa ngana ma pe ba miseso ba yebo yambi bo pesi pe micro asali mo lo wa bete maboko mo bon laisse tomber madame donc laisse tomber chez jongana ils ont des salabiso lelo ok biso le nous dans Paris le monique ba mo benga biso partout et ça po yo quand biso dans appeler na Nogolias ba VJB ba mona biso partout dans na Nogolias ok ba viewera ba mona biso poto dans na Nogolias si ko ça ba mise belé oyo donc et puis ba silete mais ozake do musique esila kaka wa lokola mai na poto balinga biso te batakla ngo ezo ya boza boyoka oyo loba déplique musique Fallait le bacho na biso donc pour ça to fanda babi onde biso mikolo ka kra mikolo onde biso onde bino et comme la tika Nogolias kasi yango wana chéri Philippe abi yende aza meilleur chanteur ya dynastie abi mutayemba kitoko na dynastie dai na bibi ke dynastie bibi ke ba vemo dogwa barambo baemba bibi ke ba soleil baemba ba Serge Mabiala baemba ba Nogolias baemba parce que yé moko fin so emba kitoko na dynastie alongwe mboka po na reine mazama na mboka alongwe na mboka aïe vraiment conseil à faire asalaka vocal n'importe soit matako ba matete la soleil ayemba kit ok ay minze mono ba yembi parce que moi te faire depuis ka yembi mais faire eza ba valeur ba bi valeur ba pesa ba muto azo méritango ok bana ko ba fini tswana ya mamboko o to vanda to betaka masone fini to mtaka mtafanda na mboka davana ba mboka reine kuna na kati et le ba vient na musique na ba reine kuna na kati azu pe billet ne pe foot pe billet ay pe une mission pe na Paris à l'équipe mission ma ama il était en trois bo skize ngai nga finga mutute mais na lobaka ok faut comprendre que ngé pesa pour ya ko ya table na ba jamu na manquer Nogolias respect Nogolias na ba leki ana ba soda mona poto Emile alias ana ba sodat ala ba soda no mona vient na wa boga lo fin ta fan pe émission ba ke Emile asila yemo ko do grand muibi oh biso don répéter na kananga na chevie Adolphe ok na bi tuna bato ba leka toni atona ba beto ma solo fils soit yibi téléphone masina kuna Petro Congo chaque jour to ça la répétition bato ba roler la ba téléphone Adolphe futa mais mo ka finga ya tata londe comme ça tata grand muibi fini tindo monia escroc et tel le comme poto na baso bazaka et tout lanzombo a bengso na poto baso bazaka donc libala déjà sila na bamboka ba reine lelo yo zano na Congo e binote fini o poto ki tata mobimba so do kolela en plus tant oyo luki o komaka porter parole na agent qui tata mobimbana il y a fautant oh il y a fautant ok merci beaucoup toi avancé alors Nogolias bantembo ezebele album ezebele bosalaka tout le temps bozaka na studio bokuta obeta 10e commandement meilleur générique oh je ne m'attendais même pas aux que Nogolias asangisa roi David na Kabuya
Oui. Pour ça meilleur générique, on a mungalo bango déjà banda kalake. Meilleur générique Nogolias a beta et ça 10e commandement mais et là on dit ça là que Nogolias banzembo et zo bête zo yo kana Paris mais promotion nango et ça la raté bino moko mona bino pe ba mission bo accompagner bo ça la rapé promotion té. Na banzembo na bino moko na banzembo ya wenge pusana to vanda bo la lisango ka bo tandis que bo beta avant banzembo belé et là on dit ça là et les gars wana. Bon omoni tolobaka omoni non lias a vient na biso omoni baka a peine à charge omoni ba poto to vanda non dona ba charge na e OK atala lem sou ma mandaku na e atala omoni ba lisapement sokola gelongité donc ba banzembo mona to beta wana net ba nzembo ko ba réfléchir OK o etala ko ba généraux ba 10e commandement ezaki danger lem sou pour magam tu ezaka lelo ata o to mona Coca-Cola ba melango na monde bison to melango na monde dans monde mo ba mela Coca-Cola mais ti lelo pib nango si la ate ba mayo to mela ba mayo to mais wala Coca-Cola mais bino ata pib ya robande bandaka te po ani donc bino saka bo sali nzembo boutique yango wana donc oya okuta nango kaka temo bebika ke o eza déjà Fanel Bacho o eza déjà Nogolias boutique lika batu ba yo kaka la bango mais promotion ya ko faire écouter batu na bato ba yo kaka te o tcho na matoi mais rien Ozana raison Nogolias aza muto to solo ane petro OK to sola moi trop celui comme sola eza to sola ka vie en tout cas côté au ma donc ezaki bien te côté za a mutut mutaboya toli azate mutu nyonso to sale au salaire ta mobo moi conseil pe fo yo quand même neti biso na parler na suna bibi libanda bo on que Fanel Bacho ma teti mais François le vol un mot soit vandi na parler au moment que Fanel te marambo salio eza bien te osani o tient na state OK donc mutu to ayoka conseil so conseil kana par rapport à promotion bon wana Nogolias siko yo banzembo no sela ngo promotion te point banzembo na nga soteli banzembo ba François Ebeta non nzembo zo beta ngo moko en fait nzembo beta la mopepe na ngo moko te mais le cas na ba antenne A le cas na ba RTNC le cas baton pe ya ba Congo kuna kuma miyibi au pied mbongo boye on a donc ce peut kanima beaucoup on m'appelle olali pour batalo o zombo botindelo otile pe mbongo na susu na monogramme otinani on a Alex nengo ka tamwa muke sko énerva biso OK mais biso pe to bossa na ke ba dembo baza awa be dino image bazali ko dona chango tepe na wewe pa na ba pe belé bazali mamu oliane mbongo wana po yo bunde obiga biso to zaka awa ya mboka mobwe donc tozo bunda do ba cas de force majeure faut to penser na bino ouais Fanel Bacho batonga ki wabike yo olinga bato mata podium te et pas jonga donc faut yo permettre il faut yo donc moi rigueur moi otchaka wana omona ole moi dans soko betika mazembe ya mona mto mata su podium te elo ni salama wana mambolobi o lobi eza oyo kanti na motema te ona kanti te na so rapport aux yeux donc rapport aux yeux pas bato ba pesa ko rapport ba mise belé ba mise belé oui c'est bien mais c'est bien oui non le ba poussa to vendre ya poubelle te OK ya poubelle te ataku na France to vendre na France to même peu déjà ba policier ba tambola misato bazaka mo na vola moko mpanza chauffeur moko na sima ce que batambola comme na chauffeur azaka ka lem sous deux personnes ba kita wana moko ola soke amuta kanda moko sani abondela yo pour ça to fana sous le tigre ka ba laisser aller moi eloko no bolingango eloko bolingi eza ko net na ndaku ndeza wana mbali no bwe na ndaku ndengo linga ke mutu musa ko toucher mbali na te na linga ko wana ko te linga te sko à partir parce que pour to longola ngo ba karaoke to lingi pour ça to fana ya karaoke eza mouvement OK moni otala ba misebe na Congo bazo répéter de biso otalaka sko biso sko totala sko Emile Alias ouais légende Beta 3 wenge da beta 3 wenge 4x4 BCBG maison mère ayesu na 4e wenge ya yemo ayesu na 4 en tout cas merci dembo piambote ebimi 4e wenge ya yemo sko mutabongo boloba mutabongo après si Emile ayembi trop na wenge peka la même voix
o kasi ba opérer kingo o kingo dingo de bimarien nabi ba chanter mso ko tale boye tala ebi lelo zana betono lisolo lelo na ba orchestre comment ba guitariste na ba duma ba ebi ba leader na wango ba ebi ke soit ke nga bima bo fo ba landa yo na ka mo break quoi ba leader belé ba voix si là mais Nokolias songe ebi tina nya mérite avoir Potineni. Ba place ba no lango na banganda na exotique no lia sazalate. Amela no bierte. OK. Ba place ba no mela ba shimbo ki bani no kamela no ba cigarette. O ba shisha oni. Bilo wa udo zo été. Donc ba tapage ba whisky na ba Champs-Élysées. Tala, ebi no laisse l'autre to va dire, ebi to ba galem so no laisse to mo na ka boye. Ebi no laisse tanga za ma bébé. OK. Ah bon changer. Na mo na za ka bébé. Asa bébé pour le loso garder taille, o garder mais ko kola. Azokola. Azokola la discipline. Azokola déjà via 50 et quelques. OK. Donc il met discipline de wa kota na tikate kota mana felistanoko. OK. Pour master belé le los oba imama no lia so tie bango ba voix ala asute. Et comment on voit ko luka so noko mo zana au moins noko a ténoriste ta tierce. Asala ka likolo ténor. Oyene na do azali, oyene na 13e voix azali. Siko tala siko yo côté ce que ça comme Zimba vandi wana ngamo Fanel Bacho mikolo noko benga bulldozer. Ah Fanel Chikaboy ko. Oh. Fanel Bacho bulldozer. Noko ba Fanel Bacho bulldozer. Bulldozer. Est-ce que bi valeur a combo na to grandeur ya combo na. Donc imune na combo na bulldozer oui bien ngo. Mais yo peut ça to ya note. OK bon ngasko na ide bon lo yo bi noko la so bengo bulldozer. Oui. Vasti Sumbu oui madame. Mercedes, Lorette Mani. Lorette, wa mutu na tongo. Bon, mon gars vocal c'est là française le voile. Zora Lorette Mani ma tcheka wa pembeni wana motema ya 1000 baguettes. Place na rapport na ndimi koza bulldozer. Po toluga chant, toluga de nzembo. So beti da vocal wana ça de bien, toluga client. On a embela mère na chanson. Embela mère, lo ngoliga française le voile, lo ngoliga wana. Ozika Lorette Mani ma motema ya Vasti Sumbu Mercedes. Ah, mais on change on nenia longola. Maman na ba Françoise. Te toluka client. Françoise a déjà wana mère parler. Nzembo ne chanter te. Viens beaucoup ta chanter banjembo. Ah, chanter banjembo ngai ya el kana. Bon, improviser. Nafandaka nanga na bwala na kate kanju na kolinga nakutani na Lorette Mani makatinga sentimentima akomisinga amore na ye susi ya kozanga papa tona mamara ekomisaka moto de payse te kasi ya bolingo ekoki kotinda yo omisala mabe omela poison yani okolinga motema obebiseli ngai nzoto bakomi oseka ngai na baleki ya quartier Lorette Manima mwasi ya vasi ya ntumbwe. Ah. 1000 baguettes. 1000 baguettes. Obi kanite moto te kangi toko Fanel Bacho. Nabia répétition ya Weranson. Babelo abeto 12 wana balinga te oyemba. Te. Omoni nga babeta 12 neni. Po biso lo vanda biso omoni ata léopard. To lion po ke kanganyama. Azalem somna OK na système ofukama ba OK ofukama po nyamo all kanga po mona été so za côté mo kendo po biso abenga biso ngana kenda te ba concert bi kenda po mama kam so le kaka no mona omoni ngalo baka Cambodge za kana bonne cœur. OK il est le Cambodge no moni so comme mo za côté mo abengi abenga biso. OK il est là benga biso baka Fanel Ariol toleka tokei mais nga so linga na okende ba côté msute na linga na te bi kenda pour garder identité pour na perdre pe orate ba bendo mo to ba ben oh mais tu blo bendat OK ma boleke côté mo ba bendo etikali po ba lu pemba obote mezalaka. OK ya obote mezalaka so za nango ata lelo te lobby au clairer no kaka ya mona kenda ma bi kenda te. Donc il met na maison mère lo ni leka wana onde mutu mo abombaka parce que okomaki tiko tambonda Weranson vient sona baluki atali on dirait wanda luka yo tu comprenais te tina nde rap katana
Fanel Bachobe lo. Emi non Solomo boy. Zanef Solomo. Te la tulika soko kamwe. Zanef Solomo pour comprendre. Vu que ça imbaka fini les fiançailles. Kimpedi okobala nanie. Fote adembo. Memelaka famille tango. Démocratie, l'État sali recensement. Pona sapate kokina lokolo na yo jideka. Toyakana mokili poto bala toboto peto bokolo. Peto kolisa e, bango pe babala. Fanel rolom to jeton. Nebi solo moko. Ah, te, faut battre le loko ana. OK. Même bulldozer ici la terre. OK. Il faut ça là. Donc comprendre que sur le podium et sili. Ngai maison mena kenda battre ce Simon comme Simba. Ils ont chanté mon boy. Nandanga bete ha. Nga tanga ba komponga la ko na kena maison mais ils ba des amis seulement on so ba inenga. OK. Ba inenga pour ba senga kenda ki omo ke ba wata bazalaki, ba Olivier bazalaki donc bazalaki ba déplique ba Ute batuma ya evanda. Omonika équipe ya tant doba équipe ya donc o kaka ya ba équipe à wata. Ya les padres ba babi nombe là ba kenda ki après quelques temps so do ki score équipe a milongo non te. OK. Ba bolotin tout bazalaki. OK. Mais tangu na kome wana na yembi na pona nze musuno yemba te na yemba ka téléphone. La Zambe Gangi. Vous avez image wana. OK. La Zambe Gangi. Après l'obisco, ndezaka semaine prochaine il y a tout. France Valeda. Bazo boudé ngasko te momoni babaka Esprit. place pour que luka boulot ko perdre espoir te. OK. Donc mi kiti ça pour koto que luka boulot so te orgueil. Ya ozinda. Là donc le boulot ezaki na espoir mais na mikit ça qui po ngana na comprendre moi bebele eza omoni kala le to na Congo ezaka na so mda uti mboka leti bandundu be wa Congo ye wana mda uti mutamboka ti abo benge ya mbala ya nzao omona loba ko moteka ba mai lobi pa selpe buti bongo benge boss ba tout ba gagner na vie ba mikiti ça. Ba chanteur tout ba poto tout ba bon chanteur terre. OK. Musone au monde ça comme un répétition avant musone ça aza babani aza songi ya président so mda tongi président ya keloba. Ba ya poto na ba cadre. Ba ze belé so no tanga ba nga bangelo terre. Ko likolo ko. Ya musique té. Ya musique té. Ya poto na mususu. Musu ba memi on a poto ka problème ça qui moi propre à décorer moi podium. Atabi obina té mais moi décoration nega. Biso ko to ya poto na ba ndenge so famille. OK. Pour ton obeta musique na ba Congo to obeta musique mais même na carton ya biga on doit obeta musique le ba okenera poto. Ba biga famille za. Ba biga okene poto. So ba me pe poto ba oyiba ya otika. Otika sko mais biso sko na ndenge sko ya indusa. To bula vraiment to na ndenge en mouvement mais babaka oyo zo penser panzambe eza bongote donc to ya peka na tika maison mais ponga kwa na tika maison mais nefsika ya ma nefsika kakol na via mangane na buye une semaine awa no voyager no kemiki na longwe pe le temps na longwe dans la longue maison mère te na zongin Gilles après ndi na kangi bilamba na mofleri. OK. Na treka na barrière ngano vanda na ils ba cyber mo ngano vanda na et pas biso ils ba cyber mo na face vous avez sur ndakwa didigi non étage bo na déplacement na ko oui ngano vanda wana une semaine ba Air France mba mo lobby na tongo Roissy Charles de Gaulle geni wa za la pointe c'est là betre lo geni wa kozo vila ngozo obuka vila ngozo sala ete bwende geni wa masamba betre le lo ale geni wa vio moni nazo raisonner yo ha nepso yo pense à geni wa parce que aza babani mutaza bonne cœur kasi geni baby oh alandinde ba ujana ba peta sa soutien alandinde ba kapu ba peta sans kalba pauvre kolanda ba peta na te ba bofi na biso sigo la bien yana mutu moko ayako fundwa oza émission vérité na balabala oui oya pembe
lokuta otika na chambre na ndako nokuna na Françoise Oui. ah eza vérité na balabala mutuma ofundoka na kichi ovandi wana Oui. alobi Fanel omakaye ba respect benga evie yo selanga na yo yo nzembo nanga acheli ope mwani na pe bopesani ba idée ndenge ezalaka kaka mais jour a clip obimisi mwana bino njili diama vert atanga kombo nayebi déjà na to apena sino yeba yo tanga kombo te ngamo dana yebi po to ato sa pib te to so ngano to so la kasi so muto esala epasi abi ah ndenge obosolaka vraiment ndenge makambo ekendaka est-ce que méritaki yango so elongwa mabe ezalaki fe bosola entre bino na bino wa mutu na ye boza mibali mais ndenge obeta wana foluka ata mona kitambo mozwika ya njili non na place otanga kombo ngamo na oloba en tout cas babaka biso za mtema bete ok na musike siko zali kuna Denis Lutula Victorien donc otozali na bika oyemba kitoko en tout cas ma vocal ana peu na ba cœur wana sala na mtema moko so nga sala mabe to abatu au 2026 ya nga za problème noté oyemba na nzembo femme nanga donc nzembo esili après incompréhension que entre ngana est-ce que no bengeka no tiena clip na vraiment ngana te oyo kanate ah ok ouais yo mona tsaki mutu asuke bele mutu ba lor se be po mona ga awuti wa azabe misete eza diamante ezaki Merlin Lutumba Lumière Angile oh voilà ah ok ah ok aimba danger oh eza na ntomba geni wa raté ya Françoise ah ok ah ouais so to emi nzembo bien après et compréhension ngana to kanate mais na bengo te ya o doke na bengo nga oyembi oui na boité en tout cas ozana bonne cœur vrai noko mais quoi après nzembo bibite clip ye ngana to kanate no tselo maras ngamo to longa libanga no tselo marasta man me basuke ba lor sa minene sko o mituna o mission benani anega ba garçon balinga propre Merlin Lutumba Lumière Angile ndekwa Hervé Lutumba ok ouais et d'ailleurs pour ndo yo kana te ngwana tobe bana déjà tobe bana mais la micho c'est bon médecine à lobia là bi ke kota zali weza 2026 ngana na problème nete soka monengo mabe en tout cas ma alimbisanga ok merci beaucoup ya dini luto atoleki yo na fila bobongisa na fila basele on va fila oktango wa de kada fila fila mo bongisa no bandeko na Victoria nana 2026 Stéphane yo na bi fila e moko bongisa bandeko na Victoria na bien Fanel toi na biso bien to kende bien mais na tuni nga bien soit bongisa bandeko na Victoria penga ne to bongisi akeno na bandeko ne we bandeko ne balala esika moko baliaka esika moko bazana beba bosko ngasko ngane to ebana te yeso makala so ekitambo nganjil ngane to ebanaka bon wana to sauter na page wana to sauter pour to apena tina combo net ok merci beaucoup donc voilà tous continuer merci na bato na surtout balinga biso vraiment tous bon na Fanel Batio na plateau awa balobi émission na bino ya vérité na balabala donc ça continue l'épisode les autres continuer Fanel Batio sur yo la minute yo projet za ndenge nini avant to kota masolo ya Bataclan projet za ndenge nini ya yo mona no personnellement po bino bozaka bovanda bokaka nokolias toza na studio boza na studio bu banjembo bimi ke banzembo ndezo maboye eza na ndeko moko bon ngapi na tambola na pe na bureau neti pas tout la suba plus que vainqueur ok na malfi donc ba senga bi Fanel Batio o monde bona mambu ya Bataclan bo faut concentrer na partie amour ok ba il faut la concentrer donc po biso avant na no to beta Bataclan wana toi na nzembo mona générique ah ok les bolotins ba Serge Mabiala ba Mazembe donc ba Mr Chang oui envie pe oui ba envie tout aux déjà ensemble donc aux awana na yemo ko vina soit Bogar Emile alias ta tirol ba aimer tabano ba Thierry Finiti vraiment wa mwana beta tandule mona pariat pour ndi mayo abeta en Australie wangi zengit Fanel Batio nabi ga yara mabe olinga ba simba no oliaste mais ça est quand même bien parce que ba bima pona batuna bango il faut poser la wala pe pona défendre ba santara pe excuse dembo no oliaste même si on vanda au orchestre ça diaspora
OK. Tu vas en Europe, partout. Ne te pas Djonga. Et puis combien de relations tu as là chez Djonga? Tu vas au Canada, à Londres, tu vas chez Djonga. Ba Belgique, ba Hollande, ba Australie. Ba tuna Djonga za mulai mu. Est-ce que ba ba boss Djonga grand frère ya Bobby Djonga za nenge nini. Sikoyo, lelo sko Djonga pesa so makambo. Yo sko o vai na yo, o lo ba ke Emile Elias, aba pe Emile Elias ko ko Emile o camarade na ye. Tabana ba chéri finite. Fais gaffe, hein? Fais gaffe. Pour biso to beta na poto. Tu as un groupe on des alaga o te ba ngasa batu anani o ba golwa o ba me ba nani ba wario biso ba ngonyo so ba ta déplique ba bina filet o ya ba vie ready ba za biso ba za biso donc so do beta musique ba ko ba soutenir biso pour to kema na bango na confinement awa to ka ba ndekelela mais na bango la to zonge pendule pas jonga to zaki na bango ba ndeko na biso bo soutenir biso. Bo soutenir biso wenge pusanto vanda eza orchestre na bino ya diaspora donc billetterie déjà fongami boke sombo ba billet bande konanga po jiane za yinda mabe onde biso sikoyo est-ce que bozo plaque bozo na tous les cas est-ce que bozo plaque ekoya ko ya sold out ekoya zelo monate na bien et puis avantage dans ni biso na poto awa tozana banankazi tozana bana bonga moso mimi 5 bana na nino yeda ndako mobimba na zwina uma na mwasi na ngana zwina bana nino na ba semeki na ba semeki na ba bokilo na ba mbanda oba ezake bande kwa mosu ba bala usangani biso sko mo biso Bataclan ezasko ma bepo biso ateke o misa uti kila so anega ndeko mona poto apena base te waza base te biso sko na poto to vandi awa tozala na bana awa tozana ba na bana classe ya bana na bino tozana ba kuzana bana bande kona to do babi le 11 juillet bon mais là sinon et mon avec ça do bana na ba bokilo ba sem bien yo sagana na bien parce que neti na bien neti mère na so koko louve sikoyo so abi abeng sa neti baba milolo mfwamba ba beng sa so ba beng sa ba famille no so ya yo ke Bataclan ne tonda te yo la obeng sa ba machanga obenga baba trésor tumbula total baskin motema Florida konde ayela biso wa moshino tala bango yinda mabe okesko ba mbuta lombi siko ayako na famille nyonso olongo ba mbuta lombi okepa dadi mavungu vungule okepa diesola London Élysée pas ka toujours là alinga bunda yo balinga o mona Paris toza bino bobo ka bisote OK bobo ka bisote Fanel Badjo, baba masolo betano ezebele hein. Oui, tout solo là. 10e commandement Fanel Badjo bima le roi moi quand on dit bulldozer. On dirait comment bulldozer en uta wana te. Au moni biso bani. Na clip wana comprendre te. Hein, na ndenga danse ozala kité, na ndenga ni mais na mona ka ko. Oh, na danse monanga te. Na Fanel Badjo na mona ndenga on dirait ko ya nonde yango wana. Ozo tambola on dirait na ebité la comprendre te. Na ndenga danse na zaki monte na ndeto la tête toi te biso to toi mbata pembe toi tu wanyo me ko tambola parce que tema salopette n'a temé elengi no habite faut tambola pembe na piscine peut ça la bien ande caméra benda benda siko oh ke ba bien biso au moins biso to bagani mukusete mulaite ozaka wande François vivant ndenga lingelanga ya solo na wenge to mona baba bindombe to mona bani no faut moi maseza laka kona mobalit ngana mta simaterite ngama so temo sanzuma o nokoloba mobali ala nyoso nalula yo te ya donc quand on a ngwane zaika par rapport à ndingo la te kitoko te to zaki wana déjà na so tali so check clip na mona dana na banyo tono bina mutu kuta kota nde clip ante Ariol Mazembe po akenda ko sala akoma retard mais plutôt to sala ki ana. OK. Alors, ba concert beti awa to monde ba we ranson ba beti ba ancien patron na yo ba Adolphe Dominguez azaki na Paris, mais ce qu'on a compris raté et là on est ça là que yo ki mara trop ki mara TV en fait. Bon, on a senti to lo baka. O bilamba zanango. Otuni bien. Otuni bien bi concert betami na Paris, na bien. E bolote ko to azwa tembele na maison mère. Azape na poto ki na be ko répéter. Oh, Joaki Bangwana, 48,
12 fois 4 ba mission ba kenda ki ba répéter ki bazaki wana tala lo ba comment zomaele ba comment au monde ba leader en tout mona ba comment ba jemo boso a mona ba visa na ozona ngate na ozona on te commis tantôt plus tôt wana bengi ba nanyo ba mission ba zali awa ce comme mission ba eka awa nde ba bengana ba OK nde ba bengana ba ngo siko bana poto be ba mission poto be ba pe ba zomaele ana OK na bien tout le monde veut qu'on fait bête awa yo exemple à part le ministère tout le monde wana pas bien so kofi ana ministère ne bela tika na poto ouais est-ce que le monde junior ambri été ou bien le monde qui nani supersonique nani mais ba cartona pe na nino na quartier latin ouais eza mayele baba to bakenda te bikenda oh so monika likamobu ya kembango eza mayele bi tuna olinda liket yo momi tuna siko bango pe na nino bana ba vocal basala mais bakenda te bikenda te po ba mayele dignité basomba te valeur na yo moko fomi batela va mutu so pio valeur fo yo monana on so to vanda boué ngo bateke fane ba choisa seni nga sola bien mais na linga ande bêtise te nga so fa nanga na musiko ko mona ko mta kande mais so fa nanga pembeno ko pama grand idéologie po to vanda ne to vanda no to beta na pusanat isa ba esprit belé sangana wana OK mais au mona ke o goza pe chaud mais yo mo problème so mona esprit fait kita libanda so moni show libanda bona ndako bande ba déranger biso yo mo esprit kit ndoti ndoko te ekita mo kuna français na zo mbriyo mo kuna Moïse zo mbriyo mo kuna donc o mo na fanli o mo na Ribier Merod donc yo mo esprit kita autant comme da papa babi il faut jouer qui responsabilité na yo faut avoir un bon responsable un bon papa yo ngana kwa na mission mo na mission dembo ne pona lo mabe ne pona lemso pona finga ba so moni biso finga te to akande ozongsi muntu na line to no semeki batala so abokilo ba mabele ba otalo mo na ke lo bakibu après no bimanani. Merci beaucoup Fanel Bacho. Alors prochaine Nzembo na auto zelango quand? Bon, Nzembo nanga o egoya to makama batakle le kana. To après to babagani to après c'était mais to après. Yo nga somna ke studio na miso na buna studio. Non ko taka na parler na somna ka bu na teleka kote mona tsa mbongo na studio. Clip na zube mbongo na bimiso met. Bilamba pesa déjà. Bilamba ku na poto to le bilamba to mona kin. Ngano mona nga fane na Congo mais fane yo lobela bilamba te bato lobela bilamba na yo nga mona bato basa débat bilamba na yo kasi sala ne fo ba lobela popso bani ngano mona demo wemo na Congo na zaka grande fao ya bilamba utamudungu so za ndeni loko to yapina o mona ke mikil pesaki so mo lambo e uti mikile o beton 2 fois 3 fois oketi ko na lemba o bendi ya lembo e na onjil mais ce qu'on a poto to lobela on depo lelo takaka towasu osokola ta seme la basket te mais na Congo zaki Congo pesa souffrance ni kane o niki seme lo tandi likolo mir e ka okalika yabu so ekwe po voisin mbango ke kuno kolinga kututi mais poto photo ba bienvenue na poto to zalem so no 20 ma chez yo on alem so na 30 paires à basket ya samba te bilamba ko bambati ko lobate on photo baka nzambe merci pour bolingo ageni wa mingi bazana wa mbongo aluka wa visa me bayate tant to na miki là to baka nzambe merci. OK ouais alors Bataclan to zelani na Bataclan kasi na Bataclan o to lobela so dobi ga obiso oui, tu as vu que la production est assez belle après Bataclan. Pour tous les gens. Tu France Calais? Non, biso. Kasi au moins, il y a un babaka, il y a un monsieur belé. Biso le zakato, nous le super libanda. Il y a des producteurs té. Binomo. Au moins, on a vu na biso pas pas bêtise non nous le, mais la bête absolument nous le, nous on a non lié ça. OK. Mais après à France té. Moi libanda pe bo beti pe ndule bo kepe bo bozu ba avion boke bo nebso makambwana ezaka yaka mabe to sepelana to o mwebiso lelo no lia se simbela na ngwe na poto awa botika e simbela na ngwe
d'après Bataclan tout le monde va dire ça arena bon makambo tu eko ya tozaka awa na bien biso toka ba maître Gims OK maître Gims na bien soit na Congo ma mopaya mais ana poto soit tika bana to poto ba so ba billet OK parce que biso to yelo ko ba maître Gims l'autre okolela poto na komi tata mbimba bo eza na poto so tali age na ile poto on ke na oui na poto na mineur te mais l'autre okolela to ça va 10 ans na poto to ba 10 ans de plus na poto OK donc il va 10 ans de plus na poto donc to okola awa bana so ba okola awa donc ba relation pe na bisayo donc ça complexe le base le mamba bien makama bien na Bataclan nepso wana biso Bataclan so par exemple ba ça ba net ba liste ba invité yo proposer no liste ba invité net ba nani on a vu Gabino le boyemba déjà bien mais pour le chaka mo couleur na podium net yo no liste robin ça net pour na fanel no liste robin ça moins tel net yo robin bon nga pour na fanel pour na ma fanel en tout cas ma pour na invitation wana on se fait bien ça avec Luciana mais pourquoi la vie bongo ouais voilà vient déjà un msusu eza liste tu as pas bopona monsieur ça fait ba mission sur le Congo Brazzaville baza ya ba Côte d'Ivoire pe baza ya ka teke bozaka ba invité bazaka ba congolais OK pour toi en Europe au monde international ya teke lemsu to beta conseil za maluku do photo bien ça mission avant na lemba ou bien avant na matete atoko luko ba Ivoire po na poto alelo yonga luba chaque fois na baka awa to sangana be kolo belé to na ba camarade ba camerounais ba ivoirien donc to ben ça donc mututu ba algérien pe mutu nyonso ya ka teke ka to zalaka toujours ba congolais non pour ba ivoirien pe na milieu ba na batut OK oki boule nanga côté zali so yo na bi par rapport ya yo yo ko pona net misen oh ngam na otro question to te mais na zongi wana eza question zongi ngasko na zongi kaka na idée no pesa bien na keka na idée na oui pour moi métissage après oui dès France ça la na l'équipe de France à les blés oui si quand on a moi congolais ça to partager idée il on peut ça bien alors fanet to mo kene vraiment na suka ya émission na biso merci non vraiment na ndenge au aussi vraiment au répondre à l'invitation na biso ya Congo Libanga émission na biso ya vérité na balabala au vandi vraiment na kicho vraiment ça linga vraiment plaisir alors moi liloba pour na public na yo bambote vraiment na tikeli autant bon nena pesa bambote na ngana ba o tu balinga ngai donc tokena no 9-1 base pour l'autre à Paris ba 93 mais côté wana 9 base ba Fallon Zola Mama Irène Irka staff Bengazi na Savini sur Orge ba Charme Kanga Manuela Kitoko alonga mwasi we pa koma nani kotaka na Hollande donc kotozali donc il faut faire kitoko na père mokile lo bana mais nzama batela bino quoi OK donc base Jivizi oui na pesi master na Barli Matondo na pesi Guvilin Nzongo Platine Lupin Milbi toujours Platine Lupin Milbi big manager y a des ya droite y a à gauche donc Platini ko tozama donc na mère na so Belbiche nzama batela bino donc bon na sur pagana Florima Mengi Lieve Kasese c'est Kalimama c'est Kalimama bon on boka mingi te malelo na besoin na boka te belete boy pas jonga pas jonga c'est jonga boss jonga dana boka kit boss jonga donc na Bobby jonga vient na dadi mumbenga loboko à droite donc na pesi groupe na biso nyonso ya Poussanto Vanda na pesi na bana pa na emoko Emile Elias de Mingongo la voix qui cloche toi il est le Cambodge vient na Serge Mabiala ya Ebo Ariol Mata Envie Monette T12 Jamba Kompa Belly Baz Yannick Bamba Manzeku na Mbonda Ngongi te ya kufa Ngongi nani kama ya Musa akufa
Peggy Sente, JM Sente, donc Nzambe m'a battu la biso, n'a battu la donc j'ai kitoko, côté bosali donc Tobika Kato, Sengaka amour, et nena bosana, Jirens Tungila. Diable. David. Wana animateur principal ya biso. O ma tomono ma ke, wana ezateke lemso so Théo, lemso animateur ndeta, o ba bima, waso biso tokenana ba, wana ma biso. Wana wenge pusana tovanda. Wana ma pusana tovanda. Na biso enseignant, agence enseignant koto zali. Bambota trop donc izala kaka ndengo zala kumbela bulonde kendo abini atato leka. Bon roi David. Ah roi David. Roi David koto zala bambota trop. Wana mazape ya biso tozala na ye. Donc na bosa na pesa mama leki ya bana na ngai bambote. Myriam Louvoilou. OK. Moi là au moins tozwa te improvisation. To nga mona pesa titre. Pesa titre. Toi déjà la wenge ton Irène. N'importe quel vocal. Yoko misinga mokristo ire pe banzela nyonso natiki mpo na yo yotongi anexe na motema natondi nelika tokoki koumela yoko misinga ekuke nyango ya tata Irene kitoko petai lokola milangwa mbisa bakonzi nakopesa yo passeport ya kwa rouge po yo tambolaka mokili mobimba sa visa sa billet François Louvoilou na Paris anniversaire na yo mama okoma ko célébrer yang ezaka anniversaire no dembo et aujourd'hui les 30 ngalo to botona janvier lokola katsa fête mondiale oyo bato nyonso bazelaka mama dembo we moyeye anniversaire na yo mama tokoma ko célébrer yango lokola katsa fête mondiale oyo bato nyonso bazelaka mama dembowe moyeye. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso. Merci na Arnold Vuma, Pixel Illimité, Oxy de la République, Balian Koba Balemba na Poso. Play Garçon Paris, Bambote Bisika Bozali et merci na réalisation. Merci na Trésor Tumbo la Total Basquille, Motema ya Florida Konde, de décembre Champagne Delix, Tobo Sanité Lorette Mani, Motema Vasti Sumbu, pourquoi pas à international Dona Yoyo, Tobo Sanité Belina Mwambouina na Londres, sénateur Beke et pourquoi pas à Kayun Zalambila Yaya. Tobo Sanité mère Angèle Massamba Angèle Massamba. Na Rodiki Titemuka donc wana mandi chauffeur à poids lourd. Le compa Titemuka chauffeur à poids lourd, mobile ya Dembo. Fadel Macho. Ok, merci beaucoup. On a écouté l'émission, vraiment, qu'on partageait, qu'on s'abonne. Bébé, merci. Il y a des salles à raquette, aux alawana vraiment. Bébé, merci. Dans le show des stars. Et na bossa ni sou, pardon, toi comme na souka. Non, ni sou. Viens dans un voloko, viens dans un tonton lai. Ah, tonton lai. En tout cas, koto zali tonton lai, en tout cas, ma salutation à trop. Et bah, vocal il y a en académie. Na zaka na ngopona nga travaille trop na président Sam et donc na travaille trop mais qui manga vraiment donc président Sam koto zali souka na vocal. Il va être en opération pas bon rétablissement à Sam Tutu. OK, voilà. Nefso président moi mutema président Sam na no monnaie tant no monnaie avant na no monnaie voilà neti fier. Mais évidemment, ma habité approché, là, tout le monde travaille, na ba gypsum, ba vie modogwa baramboa. Tala ça dit misende ba solaka. À toi côté bozali na musika ma donc nzamba batela bino. 2026 ça année mo ya ba bonheur. OK. Donc c'est Kebele. Ouais, c'est Kebele. OK, merci beaucoup. Donc voilà, on écoute une émission, on partager, on s'abonner, il y a des salariés tous on a sous na ba matière tous on a sous. To Bossani. Alain Kembela. Alain Kembela, Château Rouge na ebiso. Alain Kembela, Pichuzo la sacré, nani li sous. Bozé belé. Pas tout monde. Na ebiso bazé belé. Président Mara, Bagi Basket. Mara Kadibou.
Mbuta Lombi, Anastasie Lombi, Anastasie Lombi, donc Paka, Balobi, Diezola, Agence London, Bozana tel me belé vraiment. Bon, mais quand on soutenir biso yango ça là, ba combo ezala qui m'a raté. Donc merci beaucoup, tout le monde pour l'emballer Sima. Merci. Arnaud Top Maran à Paris, na Champs-Élysées. Donc tout le monde m'appelle toi bien. La Champs-Élysées. Ah, pour toi. La Champs-Élysées. Arnold Fuma.